alati yango na kati église tomona ye lokwa mo santu tomona ye lokwa mutu amalonga akota pe na église nga na kamoka papa nga na ko nika mutu kumoko na mbanga pe na gi Bonne église. na kati église ko papa. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Bato zomona baolata nzambala batu mabe makasi bandoki pene makaso baoloka mboka. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche à droite? Tu ne sauras pas. Bangonde basuka na bato amabe. Je prends que tu m'aurais présenté au couple Bondo et voilà. Et quelqu'un m'a dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Ah, quand on a quatre églises, mutu mabe. Ah, on t'est marié à un violeur. Moswani yakala, ndoki muyibi. Et quand tu es allé chez ton ami Momoulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violents? Maso par la langue. Oh. A langue wano zwango rabaseki mabrose. Alléluia rabashaka barishika baruchuka barabachoko choko barabacha. Erede besheke de beje. Ozwango wat. Bama beo yoso salabatu. Je ne m'attarderai même pas dessus parce que déjà, tu es en opposition avec ta propre famille. Vous savez, quand Dieu approuve le voix d'une personne, il peut susciter des témoins en ta faveur, même dans les camps adverses. Na poto ba okanga yo. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Place nandima ke banzambe onzambe ya Congo za bonzambe ya buzoba. Et c'est exactement ce que j'essaie de se faire. Et si vous pensez qu'on a été violeurs et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Place nandima ke banzambe onzambe ya Congo za bonzambe ya buzoba. Ce n'est pas juste. Yobe mosanza me ambongo sepa nangote. Na moni nzambe oyeba ke mbongo ebimi bo. Atunaka asefiaka. Ce n'est pas juste. Telema kumpanda tobina rumba yo koboya tengo ezali nango demba nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga mwali solo na litoyo Kumpanda wana otianga nde na assurance nzoto nanga ekomi asire mama e nazali lokola moto yankwiti elukaka na yese nkopo nazali lokola moto ya maladi elukaka na yese monganga dokotolose yo bokolela nga ye mama bokolela nga mokolo nakokende bana nanga na maboko ya mbanda te bokolela nga ye point faible na yo na yebi yo koluka nga ekozala trota nga na maboko ya mbanda okoluka nga ye papa. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, amis de Kilongo TV, bonjour. J'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission. C'est sur votre demande que je vais recevoir pour vous un homme de Dieu. Il est très influent, il lutte contre la dépravation des mœurs. C'est un grand homme de Dieu de la RDC, un grand homme de Dieu du monde entier. Lui, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Lité Akanda. Cette affaire qui concerne les églises aujourd'hui, affaire Robinho Mundibou, il parle de tout. On va parler de l'affaire Tombe Mundouiri. Vous savez, après la mort de Mundouiri, il y a eu des malentendus un peu partout, les artistes, et il va essayer de nous éclairer aujourd'hui. On parlera des léopards. On va parler de beaucoup de choses avec lui. On va parler vraiment de beaucoup de choses. Elle est à mes côtés. Bonjour l'homme de Dieu, pasteur Lité Akanda. Bonjour papa Rabbi. On a la joie de vous recevoir aujourd'hui en tant qu'homme de Dieu. Pasteur Lité Akanda, mtunanga ya mwiza kende batu bamona kayo zoloba ozoteya oteya kamingi na koganga neti mutu aliboma quelque part au déranger batu mususu opesa batu mususu kanda na kosepela na pesa nanu libota na Nzambe mbote ya motoya po elakisa pe ke elembo toza pe na bonne manière toza pe na savoir vivre. Allez-y. Okoko ya te liboso ya bato obandi kolobebele
au saluer bango teza kitoko te. La salutation, c'est très important. C'est biblique d'ailleurs. Saluez-vous par un saint. Oui. Tokutani lisusu. Ba mesana koya kozwa ngai interview po ba yebi ete nazanga moko o nazoloba makambo ya kitoko. Libota na Nzambe na pesi bino mbote. Mbote ya tina, mbote ya malamu kati na nkolo. Nini ekutani singa na bino eza bobele pema. Soki pema ezalaki te toningaki tokutana te. Tala bayembi o eloko nini bayembi. Pepe Kale Yampania nande kona ye Papi Tex malgré oya biso Yampania kufa molimo na ye pema na kimia. Bayembi ni bayembi boye na nzembo. Bomo ya moto eza lokola milinga ya likaya eko limwaka na mopepe. Na ye kofana na réfléchir nga lobi te eza ya solo. Okay. Tangu nazalaki brigand, tangu nazalaki yanke, tangu nazalaki na bakisi plus que edingwe, papa tozalaki pe bato toyebaki pe banganda ya diamba. Na réfléchir, tozalaki soki lelo tomeli diamba, tomeli tosilisi, tozongi bandako. Lobi tangu tokoya po tomela, milinga nyoso tomelaki lobi, na moni yango te. Na eko vana na réfléchir lobi te, Papi Tex, na Pepe Kale, baza mayele, tata pambola bino, lolenge bomo ya mutu ezali. Elimwa ka lolenge milinga shimboke ezali. Kasi na bakisaka boye. Munena nzoto ebatelaka te. Soki ezalaki munena nzoto ebatelaka. Yampanya Pepe Kala ningaki akufa te. Akota mabele te. Munene ebateli ete lelo aza na sa mabele. Pazo sibir ba conséquence. Na bakisaka oui. Mulunge te papa. Na sa mabele. Nzoto mabele apamba. Na bakisaka boye. Batie kombo awa na mboka nelamba. Na kanisa ki ekobatela bango. E bateli bango te. Lokola fumu pakeste. Na kulutu na ye. Papa Wemba. Papa Wemba pa yembeli yango boye na nzembo. Sapologie. Sapologie. E bateli bango te lelo baza na sa mabele. Na kanisa ki mungongo ekobatela. Nalelaka yo ti lelo. Nalelaka yo. Pe nazo continue kolela. Tika Nzambe na bisu ya likolo. Apesa riti misa mukimia. Esika zali po. Riti. Mama na yo asali musala na mboko yo. Ata kwa kufi soki na 39 à 40 ans. Mais aleli sangai. Nasali bino nini ema. Yaya nasali bino nini ema. Yesu ganganga singa na kingo. Ata na kimi. Nazongela kaya shilo Ata kwa mungongo ako yembe zate. Na kanisa ki ekobate la Marie misamu. Ebate liete. Lelo Marie aza na sama bele. Pona kosuki sa papa Rabi. Na suki sa kaboye. Awa na mboka na nga basi ya kitoko bazali. Kende na kati ya familia Dabo Mbole. Na kati ya familia Dabo Mbole. Batemwe bazali. Soko sana tembe pa Rabi. Tokende ngana yo. Ti na kati ya familia Dabo Mbole. Toyebisi papa Dabo Mbole. Bimisa bandeko no nyonso ya mibali batele mawa. Papa Rabi. Okolula bandeko no ya mibali. Na kati ya famille Dabo Mbole bana mibali baza parmi babo. Babo garçon. Et souki na ba bon garçon te. Soko ke na kati ya famille Dabo Mbole omoni pe ba belle fille. Loko la basi ya kitoko baza na kati ya famille. C'est pour la gloire de Dieu. Oui, c'est pour la gloire de Dieu na boité papa.
babengi Jibe Mpiana leader ya Mufubin Papa chéri. machine ya musique Papa chéri mukulu wa bankulu tala mobali ya pembe na ebite pourquoi ba poneka Jibe akiti Papa Rabi makambo na oloba ngamoko témoin Adabo Mbola koti na ndako abimina ba carton mbongo gi na melaso i Papa Rabi mukolo wangu ata nzeto ya $100 na zwati place na mona ke Jibe alinga ngai te azwi mbongo asimnzela akei akoti studio ayembelika mwana mwasi moko na kati ya famille Adabo Mbole Janete Bombole mayele masilinga na komisoba na lela kaya aida ozoyoka papa na kanisa kinzembu wana ekobate la Janete Bombole mwasa kitoko ya pembe oya uti na kati ya famille Adabo Mbole ebateli ete lelo Janete azana sama bele mutu abatela keza bobele nzambe pema oyo zo pema ngai na yo na minute ndenge tokutani c'est Dieu de la Bible Jésus-Christ de Nazareth. Trouble moko ekoti na minute o na mboka ona ko papola ngo penza batu bebe surtout na église na ko beta bato lolengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital papa question tu ningai ko gango na gangaka ezana mosala nzambe moko na Bible yepa banaye ko ganga ndenga na zoganga. C'est comme un fou, il y a des gens qui me disent mais Rabbi folie et bandit ou bien azam taliboma na boyite likambute monanga folie monanga mutu aliboma monanga mutu ezo salate monanga ndoki monanga ngotobobo monanga yongololo mezana mukolo moko Papa Rabi lelote okopianga reso koloba makamba zoloba oya bandaki koloba eza ya solo tata pambola biso merci mutuni na Bible azayo loba neti yo oyo Moïse te nani oyo nani obosani bakombo yango pe kimake bon papa Simoki manga banaye koloba malembe bo papa Simoki manga za na Bible te azate pardon papa bosani Jean-Baptiste papa lui il criait dans le désert, Jean-Baptiste criait dans le désert, mais il place à Batoubo était comme nous Batoubo mon nom est Liboma. Jean-Baptiste bamona qui est Liboma. Mais ba qui copé c'est raison. Tata pambola biso papa. Merci beaucoup pasteur et siko yebsanga na toza makambo belete osola ne peut-être bandana élimination ya Léopard ba jouer na biso ba beti ba match ba bendi Léopard ya kobenda et abimi parmi ba meilleurs perdants et puis simanango match moko kaka éliminé. Ba bien arbitrage ndezaki mabe. Bon. Na telemeli matite. Na boyi pe matite. Papa Rabi. Omoni bale ozo mona. Eza loisir. Esengo ya misu ko sepela na nzoto to pe na motema. Mais ça na bénéfice ya peuple congolais to pe peuple de Dieu. La nana bien. To tika ba to tika ba vanti. Kopola to pe ko gagner et ça normal. Botika ko menansele ngai papa. Nena zaboyi. Na santé na ngai. Na santé ya mat ya mboka. Wapi oeleki. Papa. Nana pose ya Coupe d'Afrique te pona ngai. Nena zabo na ne loko liate. Santé na ngaku na maladie faut ba perenga hernie mbongo ezate. Papa na ngai. Coupe d'Afrique lo ni na nzoto na ngai. Ba pona kuna. Voilà, au moni image wana yo mutozolo ba ke na makambu ibele kanda ya moko bo esala nga pe mabe. Ba passe na ba problème ezanga na mutozolo ekebele. Ba joueur il faut ba pola. Ba beti na souci ya mboka. Ba tiki passe na mboka. Kolia bien zate. Ba tu banzala. Rentrée scolaire rango. Papa, joueur mécanicien nyo so tondi. Et puis ba joueur wana baza bato bato réfléchir makasi pour la nation. Mais ba pese ba mbongo na bango. Siko.
Oh, joueur a joué papa, on a joué en côté. Est-ce qu'on a souhaité ma kamala mukuna? C'est qu'il fallait pas pour la bango. Oui! Oh, c'est normal, pas pour là. Yangani na kati. Ah. C'est bon. Tata pambola bango kaka. Tout seul, c'est ma kaou. Bala sima pe to kobeta kaka. Tout seul. Ba ope ba koli ba longola bango kuna. Ba leki mi koli. Merci papa. Ba beta écoute conseiller mon ministre kuna na Égypte disant que aime ta police biso ne. On kobeta conseiller ministre na problème nini. Bon que no beta na problème nini. Bon, c'est normal, il faut pas bétailler hein. Oh, à quel ko lukani ni kuna sika batu ba na méchant. Et sika batu ba na azilo babolier le coup. Ah, papa na yok na monaki. Monaki niveau à betami. Pasteur, en tant qu'homme de Dieu, yebsa bisonano, église ya solo, église oyo mutu mako sambela na RDC, topé ana Kinshasa to considéré comme église ya solo. Ezawe parce que to mona ba aventure et comme ebelé na makambo nzambe. Ah. Ozali nzambe Nzambe na banzambe ya ozali nzambe ya bongwani te ozali nzambe ali nzambe Nzambe na banzambe ya ozali nzambe tika na yembela yo ozali nzambe Nzambe na banzambe ya ozali nzambe ya bongwani te. Ah, Nzamba bongwanité, mais na Congo balingi ba bongo la ye. Que les gens, les innocents. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité le nom, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Madjabou. Pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît? Pour ce qui est de moi et Peignel, Madjabou a fait quoi? Elle prétend dire qu'elle a des vérités de Madjabou. Elle les a apprises quand? Ces vérités de Madjabou. Pendant que nous n'étions pas ensemble, c'est-à-dire nous n'étions pas ensemble, mais elle avait tout le temps les projecteurs sur ma vie, derrière moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, les amis. Ce n'est pas juste. Et c'est avec beaucoup de peine que je vous parle de ça. Je ne veux pas même rentrer dans les accusations gratuites et consorts. Viol, j'apprends aujourd'hui qu'il y aurait eu viol à 17 ans. C'est quand je suis venu la première fois aux États-Unis ou quand je suis venu pour le mariage? Parce que je suis venu pour une fois et quand je reviens, c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur. Et quand tu es allé chez ton ami Mamoulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violents? Je ne m'attarderai même pas dessus parce que déjà, tu es en opposition avec ta propre famille. Vous savez, quand Dieu approuve le voix d'une personne, il peut susciter des témoins en ta faveur, même dans les camps adverses. Et c'est exactement ce qu'il essaie de se faire. Et si vous pensez qu'on a été violeurs et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Et surtout qu'on est aux États-Unis, un pays de droit. Allez-y, à la justice. Où en sommes-nous avec les soi-disant photos, où en sommes-nous avec ça? Et quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les viols. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche à droite? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je prends que tu m'aurais présenté au couple Bondo et voilà. Et quelqu'un m'a dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit, j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment? Vous croyez à ça? Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo, à Kinshasa précisément, qui ne connaît pas Mike Kalambay, pour être présenté? J'ai aussi un autre ami qui chante aussi bien. Pensez-vous que c'est juste? Et les jours où je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière, quand ils se sont mariés, Bakotana, Ezali, Kambangolu, c'est quoi cette histoire? Et aujourd'hui même qu'on s'en prend à Madjabou. Moi je ne suis plus dans Madjabou.
Je suis parti de Madjabou. J'ai déposé. Quoi de normal que de laisser cette structure évoluer calmement et comme il se doit? Où est le problème? Où est le problème, s'il vous plaît? Bon, les Ndumba, les tout ça là, oui, je l'accepte par exemple. Mais c'est quoi ça? On doit suivre les Ndumba partout comme ça. Moi, je ne t'ai jamais suivi. C'est une page mais vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus sales. Oh là là, les amis. Vous avez tous vu quand j'ai récupéré ces enfants. Vous savez pourquoi cette garde temporaire? Ah, Nzamba bongo anité, mais na Congo balingi ba bongo la ye. Merci pour la question, Papa Rabi. Tokoyeba, église yolobi. Église oya malamu. Oyo tokolo bape lelo mwana kende église wana. Nzamba za kuna église a bien yango. Tokoyeba yango ndenge. Non. Église ya malamu, Papa, toke na ba exemple. Hein? Te. Ndena réfléchir église ya malamu na mboka ya te. Venu pour une fois et quand je reviens c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur. Et quand tu es allé chez ton ami Mouamoulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violents. Je ne m'attarderai même pas dessus parce que déjà tu es en opposition avec ta propre famille. Vous savez, quand Dieu approuve le voix d'une personne, il peut susciter des témoins en ta faveur, même dans les camps adverses. Et c'est exactement ce qu'il essaie de se faire. Et si vous pensez qu'on a été violeurs et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Et surtout qu'on est aux États-Unis, un pays de droit. Allez-y, à la justice. Où en sommes-nous avec les soi-disant photos, Babetinga, Bazokisena et comme ça? Où en sommes-nous avec ça? Et quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les viols. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche, à droite? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je pense que tu m'aurais présenté au couple Bondo et voilà. Quelqu'un m'a même dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit, j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment? Vous croyez ça? Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo, à Kinshasa précisément? Papa Rabi! Awa yozo luka église ya malamu. O tokoko tinda bana na biso. Tope ba famille na biso ba kota. Lelo tala makambu tozomona. Ngana kanisa ki église ya malamu. Toko yeba bango na kitambala. Lukuta. Miyibi. Awa lateli biso kitambala. Metela makambo yazo sala kuna. Azo sani. Buzoba makasi papa ki ndumba ya salite. Kofinga na koyina na. Esika ya vandi. Songi papa. Une église qui tambala. Ngana kanisa ki église ya malamu. Toko yeba bango na jipa mulai. Ou bien nzamba. Ti awa na makolo. O nzambala. Lukuta papa. Bato zomona baolata nzambala. Batu mabe makasi. Bandoki pene makaso baoloka mboka. Oula. Bato zomona baolata bajipa milai. Bangonde basuka na bato amabe. Oh. Bon tu mala mwazana été. Tala biloko esala maka dimanche na église Papa, oyebi ke bana na nzambe bilambo balata na église dimanche. Ezalaka po na dimanche. Ezala po na ba sorti mususu te. OK. Parce que aelamba wana alati yango na kati église, to mona eloko a mo santu. To mona eloko a mutu amalonga. Akota pene église nga na kamoka papa nga na ko nika mutu kumoko na mbanga pena gi.
Bonne église. Na kati église ko papa. Akota na kati église mutu mabe. Moswani ya kala. Ndoki muyibi maso parla langue. Oh. A langue wana oswango rabaseki mabrose. Alléluia rabashaka barishika baruchuka barabachoko choko barabacha. Erebesheke debeje. Oswango wapi? Ba mabe oyo so sala batu. Olobi pe nini? Makambo olobi pe yebanite. Na nyonso wana. Toyebi eloko alobi te. Toyebi pa alphabet nango te. Toyebi pe bandeli pe suka nango te. Papa nangai église ya solo. Donc il miracle ezali. Nakobimisa mutu ligorodo. Jésus abimisa ki batu milimo mabe. Milimo wana emonana te. Merci papa. Yo po sambelaka? Oui oui. Ça va. Nzamba zwaka lokum. Ko ya na église na ngai te. Otana. Na ebi ko kolinga église na ngai te. Bolingi ka bisika ba kosa kosa ka bino. Kende continue ba kosa ka yo? Problème te. Église ya malamu. Toko yeba ngote na kobimisa l'hippopotame. Hippopotame? Ngubu. Kobimisa ndenge nini? Pasteur abimisa. Nanzoto wa mutu. Ola. Église ya malamu. Toko yeba ngote na kobimisa ba sete. Oh. Le kolo ane komi le kolo ya menuisier. Oh menuisier ko na marteau. Abani ko beta ko le kolo tongama. Église ya malamu. Toko yeba ngote na kobimisa masasi. Oh. Mboko tokei wapi? Okomona église ba bimisi mutu masasi. Oh ba beta ki yo masasi. Siko masasi ba beta ki ye, lisasi bimi ya mobimba me beta te. Omona confusion ba oluka na mboka. Vraiment. Omona confusion ba oluka na mboka. Lisasi ba beta ki mutu, olebi makaka poso ya pamba me bimi na nano beta te. Lisasa mobimba. Yemo kwa ina masasi na ye. Yemo kwa ina ba sete na ye. Afente pou abimisa ngo na loboko. Donc obimisa blo na nzoto eza église ya malamu. Eza église ya bandoki. Eza église ya mabe. Eza miracle. Eza miracle. Ah pas non bambo loko hein. Eza église ya busoba. Ya miracle te. Ya bosoto. Ya bandoki. Ya ngo bo faibli peuple. Ya ngo bo boni peuple. Ya ngo peuple so souffre. Pone bima e komona na te. Papa. Weza kosakana na batu bolingini na mboko yo to bano bete na siko makofi papa ngaso na oke église mo bimisa bo soto bongo be na masito beta na makofi mutu ayena chakosi na kati église l'homme de Dieu bengi ye mama yaka problème no ezani oh problème na nga papa na futi ndaku te. Problème nanga papa nde na écoute église awa na ye maboko pamba bana baotanga te papa nde na écoute bona osonga makolo transport ezate ba fongola chakosi papa mbongo ezobima mipiko pasteur abimisi mbongo na sakoshi ya mundimi na poto baokanga yo place na ndima ke banzambe bonzambe ya Kongo eza bonzambe ya buzoba ya salite ya nkele na poto baokanga yo papa. Bon, tout na mbongo oswango wapi nzambe katunga bimisi nzambe ko bimisa mbongo bo sotote abimisa ngondeni nzambe ko saba soto ndengwana te baje kotina kati église boyokani entre les deux personnes to sale loko moko po bima miracle batu ba ko investir ba ela biso mbongo biloko bongo eza kitoko te ndoso mona basali na nzambe bakomi ko bomana pona mbongo mosali na nzambe azotinda babeta mutu entel oyo akontelaka ye mbongo mpo ayibi mbongo na kati église biloko bongo eza kitoko te esuki wana te papa bobimisi mbongo na boyi te bobimisi bangubu balio na banzoto bamama na boyi te bobimiselanga femme de nuit bobimiselanga mari de nuit nana posa nasala choix bobimiselanga femme de nuit
bobimisela nga mari de nuit me babima na molimo kakati babima na nzoto tomona obimisi nyoka tomoni obimisi ngubu tomoni bimisela nga femme de nuit papa na pe na problème à choix na yoka ape baza basi kitoko bimisa nga na ça na femme de nuit oui papa oui non ça na femme de nuit de ba pasteur o babimisaka bilo na nzoto bato babimisela yo femme de nuit parce que o ekota na molimo bima na molimo mais ba omba babimisa mo physique ko babimisela femme de nuit babimisela nga pe na molimo na nzoto boy na mona femme de nuit na yoka pe baza basi kitoko ba mona pe na suboli basi na biso ana bali femme de nuit wana nga na okota makambo wana te pardon ekomi nini yango papa eza na pasteur moko na Canada bakangaki ye disant que a violé fille moko bana na yebite so yokaki yango pasteur Mukeni nalandaki papa tika tata pambola oyo ngai mokendi bisika bizwami yo nayebi ete ekosala pasi me permettre ngai kaka na mateo nazoteya yoka nzembo oyo peut-être bino bo négligeaka tant que ba collègue na nga me nga na négligeaka yango te kokonsela moto likambo ye osali te ozali nde mobomi ye koloba n'importe quoi epai ya mokonzi kokosela moto likambo ye osali te ozali nde mobomi ye bible ezoloba bakoselo likambo kasi bakuta ona yango te mukendi na Canada pasteur Mukendi oza ya nzambe yo nanga tose loko moko oza ya nzambe kobanga te nzambe akobimisa yo pona nini azoboya tant que tozala ta 6 tokomi mibale tokomi mibale papa bozo bele atali na kati États-Unis mindele bazobalana basi na basi mindele bazobalana mibali na mibali na bandeko na biso bakongole bazokende bakoti na ya betise na buso bango lokola za lokola ngai azotelemela biloko wana nde balobi te bakosele likambo mosala nzambe lana nzembo na yembi yemba yango pe na prison ata 6 fois kokosela moto likambo ye sali te ozali nde mobomi ye bapasteur bozolobela ngo te bolitiki yango bolobela Mukendi baninga na yo Mukendi oyibaka te Mukendi obomaka te aviolaka Mukendi aviole te papa rabi aviolaka te ese bapasteur baviolaka oviolaka te ozana mwasi na yo pasteur baviolaka na bango oui baza ebele papa baviole makasi baviole peuple congolais baviole biso na bambongo nana bakomo na bango papa so babio tango oyo nani oyo komuni nani oyo oya mutu munene te kotanga te oya mtoto mikie papa tika kotanga bakoma oyo tika na oto oya mtoto munene oya mtoto oya mutungu ba oyo nani oyo tozo kama pasteur Mukendi na Canada bakangie pona ka o bakoseli ya viol bakoseli ye papa asali mabete Mukendi l'homme de Dieu na Canada nzambe pesanga visa na mbongo abiye na bimisa Mukendi na prison nga na Canada pe nga na telemi bo na Canada bakangi Mukendi akoti prison na ebite papa na makasi moko place na obunda osepela place na obunda osepela loba te ayebi obunda papa nga so na obunda tolo ndenge ninganaka okumisa nzambe loba te l'homme de Dieu ayebi bitumba nambo bupo ba pekisa papa ezwa temps ata l'état poto akokanga ite nga na kotela bato bana problème te l'homme de Dieu Mukendi nkolo batela yo nkolo bomba yo na yebi ete boloko eza esika ya réflexion ozo réfléchir mais kolemba te ba apôtre Paul babetamaka kochange te papa tozaka de na RDC yo na RDC nga na Canada ye
Boba msusu baza miyibi. Ah? Miyibi. Oh, collègue na yo. Miyibi. Escroc. Bato ko escroquer peuple congolais, peuple de Dieu. Peuple an le côté. Peuple an mutapasi. Peuple an nzala. Osoyebisa peuple, yaka na $50, yaka na $100. Azuango wapi. Bozo lia ba mbongo bozo ba place zo utate. Botuna kape bandimi. Azuango wapi. Azuango wapi. Ozo pekisa teka diamba te me mbongo diamba na église ozo kango zo sepela. Ozo pekisa ko teka ba whisky te me mbongo ba whisky ozo sepela. Tuna ye, ma sœur, o teka kate, o sala kate. Mbongo ye ko tena église ozo ka wapi. Bazoka wapi. Mbongo mobala kabeli yo. Pon intérêt songolo bobima kina ye. E ambongo tena église te. Yo be mosanza me ambongo sepana ngote. Na moni na nzamba yeba ke mbongo ebimi bo. Atunaka avec fiaka. Biliel yete. Biliel ya nini? Boyo ndengwa so ba yeli mbongo ndengwa na. C'est moi qui na ngo. Mituka sika. Basomi ba mapangu, bandimi ko kemba te. Ngana lingina bandimi na ngato matanzela moko. Ngami tuka bango be mituka. Ngana ke Canada bango be Canada. Ngana ke Porto bango be ba ke Porto. Et puis ngani na boye. Na ebisa mwana nzambe. Église ozo sambela. So moni na bana pasteur ba ke Porto bango nyosu ya yo ba kete bima. Bombongo na yo ne mutu esali atinda bana na ye na poto. Ya yo bana awa kaka ndikemba. C'est bon, pasteur, on va poursuivre. Je dis merci à Christian Bassel de FP International, l'agence à sucre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Angèle Kinkela. Merci beaucoup à Dominique qui est le moi dans Moussakata. Maman Milinzema, merci à vous. Merci à maman Iguette Kinkela. Merci vraiment à vous tous qui nous suivez. Mirakosi, Nabo Seigneur Mirakosi, très forte. Pasteur T. Akanda. Ba musicien ba komi ko polluer société na biso toza na suspension ya avant le ba makambo wana zela na un problème très sérieux nini susu moi na Barcelone benga ngai oh oui Barcelone ba escroquer mbon s'il vous plaît Barcelone asa mwana ngai église asa le seul fille o asa le boko pété o ya soutenanga musa nzambe papa soki ba escroquer Barcelone mbongo akobenga ndeko na question sozo tuna ngai ese na kolo ba makambo Barcelone te pa rabi soki moyen za obengi mwana o mususu ndeko escroquer Barcelone mbongo bo solo kasite na boite mais fona dénoncer nanu po be escroc ba koti na mboka papa Barcelone s'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît, tu réponds à ma gambe. S'il vous plaît, papa. Si vous le débat, tu kenan tol ba makam susu parce que ba question est belé. Tu sous ça ça makam. Barcelone. Oh ya escroquer yo mbongo. Maman après te pasteur. S'il vous plaît. Maladie, tu bois qu'elle est. Tu bois qu'elle est malade. Pasteur, s'il vous plaît. Tu bois comme maladie. Tu le belonga c'est après. Tu veux faire Barcelone $12,000. C'est pas un problème. On va parler, pasteur. Et Coco Dema, on poursuit notre entretien. On est avec l'homme de Dieu, le pasteur T. Akanda. Le temps pour moi de remercier Dominique qui est le monde Msagata. Non, $200. Yo que ne quoi escroquer moi $12,000. Escroc, Mouyibi. Vous avez ça paraît que na bien sérieux. Barcelone est collé là, papa, tu n'as pas passé la porte na Barcelone. Ngai tata na yo. Escroc moko balianga mbongo na 24 kuna soki na veni nini famille mobimba ko bana na papa na bana balianga mbongo apoto Barcelone na lingwala kuna na lingwala famille mobimba papa balianga mbongo papa rabi na okosote oluka famille okoko oluka bango na lingwala bayi banga mbongo papa tina compte bancaire escroquerie Barcelone ministre provincial environnement Apexi Babar na Moyi ministre provincial to koma kuna to banano ya Robinho Mundibu zemne Messi kana pete soko yoka kiango ba pekisi yango ba bien za ben santé makasi ba pekisi nzembo yo moi soutenir ba musicien papa au soutenir héritier au soutenir ka Ferré Fali Poupa Fabregas il cap la merveille Fali abimisa album bakangi ata nzembo moko te
Faire gola, je suis de Nias. Moto Yambo. Abimis album. Bakanga tanze mon côté. Tout ça là, exemplaire. Robino Mundibu. Trop c'est trop. Oyemi boye. Wane eliboso. Toko longo la bilamba, toko pepa likolo. Liboso epe limoto. Toko longo la bilamba, toko pepa likolo. Liboso epe limoto. Ba yemba ngombe na stade. Si na stade. Tolimbisi yo. Esalaki biso soni. Olosuki sata wana. O continue ka ba bêtise. Robino Mundibu. Yo mona biso ba amike. Oye lisusu. Chana nuboye. Chana nuboye. Chana nuboye. Chana nuboye. Chana nuboye. Chana nuboye. Te. Mboka ya bazoba. Nous sommes des intellectuels. Biso to ba tout okangi. To ba zoba te. Robino okosa biso na nini? Robino Mundibu okosa nga na nini? Tolimbisi sukata wana oboyi ko sukisa wana bayeli sus lelo komoko okomatanga lelo okomatanga lelo okomatanga lelo okomatanga lelo na mokongo ebo le mna mukongo bêtise za wapi okomatanga lelo okomatanga lelo. L'année exemple, hein? Talaba il kanto. Bolingo ya mosika oyo nde pasi. Ayo lelie. Bolingo mosika pasi. Singa lokole katana. Pasana sala peni na yo mapanze nyokoli nzoto. Oyo ngesuki na nzembo. Na lela nani angai mama koma ya emena yo kaka sena sango bolingo na mosika nzoka singa lokola ye katana grand fan na mogo ya nzembo yo yanga likambo na nani makambo eponaka nete so yebiango tika papa zela na silisate papa zwanzembu wana boke na ya no bokota na shamba boyemba ngana ko yembelo te nzembu ready ha tika papa so bo sali shwa nzembu boyemba na nena bino yo na ya na yo tika na no ya pesa ngakana na sizali kamna oloba sisa Robino Mundibu okola na te exemple ba ilo kanto te ba ilo kanto tata pambula ye papa bokanga nzembo po boganye nini muto yembi kitoko Robino trop c'est trop telema kumpanda tobina rumba yo koboya tengo ezali nango demba nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga mwali solo na litoyo kumpanda wana otienga nde na assurance nzoto na ngai ekomi asire mama e nazali lokola moto ya nkwiti elukaka na yese nkopo nazali lokola moto ya maladi elukaka na yese monganga dokotolose yo bokolela ngai mama bokolela nga mokolo nakokende bana nanga na maboko ya mbanda te bokolela ngai point faible na yo nayebi yo koluka nga ekozala trota nga na maboko ya mbanda okoluka ngai papa ça c'est Madilu système na nzembo akumpanda musicien aza éducateur ya manse musicien akoko teya mutu kana loyembo papa loyembo ozomona loyembo esunga motema na nga koleka nyonso nga nakokende na bar na koti na bi te botiela nga ka Carlito
Carlito Lassa. Abongo na motema parce que banze mwanzambe kitoko nazo sepela nango makasi. Siko yo sepela banze mwanzambe to banze mne oya. Nyonso. Na ya nzambe na ya mokili. Na sepela nango. Sikoyo Robino Mundibu l'État congolaise musale zo salama. Namoni l'État pe nzamba koteli l'État. L'État nzamba pambola yo. Robino bakanga yi. Pastel te akanda affaire gouvernement mundelo balobi ba bar nyonso désormais ba bar nyonso 17h bufungoli kino 23h. Tata pambola yo. Oh, ngate mna ju décision. Ah, ngate mna ju décision te tata na ngai apambola yo na ngaki na bosa nango. Donc désormais babar na kini et bando fongama 17h ti 23h bakangi. Ba boîte kakande et ko kende ti tongo mais babar na moi bo fondaté 17h ti 23h. O sepe non na décision. Gentili Ngobila. Gentili. Ah, Ngobila. Papa Gentili. Ah, papa. Gouverneur de la ville. Osaya Nzambe. Papa Gentili. Nalobaki gouvernement ya Turoyo. Paya kozala te, Papa Rabi. C'est libonde linangai na baneko lela. Nzambe azuki yo. Nzambe. Atienga politicien te malobi libonde linangai. Bapona moko. Oya tangeli makambu wana. Bachaye poasalela ekokana na losambo oya ngai. Papa Gentili. Gentili Ngobila. C'est ça ba nzamba pambola. Osaya Nzambe. C'est bon. Osaya Nzambe. Papa Gentili. Oh. Gentili Ngobila. Ngobila Gentili. Osaya Nzambe. Papa Rabi. Avant lui c'était André Kimbuta qui était gouverneur. Toi n'attends Gentili. Toi na Gentili. Na boité. Yandre Nzamba pambolo mais toi na Gentili. Toi na Ngobila. Nzamba pambola Papa Gentili. Tangu na lobi oze Nzambe. Tangu nanga papo naki batutura liboso. Na lobaki pase Nzambe. Tala sikobo Nzambe abimisi prophète de la nation. Abimisi moko ya basali ya Nzambe na kati ya politique. Abengami na kombo ya Gentili Ngobila. Tata pambola yo. Oyoki souci ya peuple. Tokolala ndenge nini? Nzambe tozo sambela awa. Ye wana pasa na Angleterre. Pourquoi na Angleterre bacha mibeko? Awa mibeko edenda. Rodrigue Moke tata pambola yo kuna na Irlande. Moya kola les ala quitté. Toza na bana ya ba bébé. Na kati ya bandaku. Moko kati na biso kuna sali bar. Azwa ta mikanda na communauté. Mais papa soka ma eteli biso volume. To la te. To ana ba hôpital. Po ba hôpital o niveau na bino Papa Gentili et cher. Ngaso na beli na ko kufati. Po na mbongo te. Nani osunga ngai? Faut même un hôpital à quartier. Faut même un hôpital à quartier ba dispensaire papa. O la te. Mbeto ngo pe bintekwa. Ba mpese bipai na bipai. Ba kisa lisu makele la musique ya ba voisin. O ba sali bar. Ba rezanga document. Tokola la ndenge. C'est là papa. C'est là. C'est là. C'est là. Papa Gentili. Gentili Ngobila. Esuga na barte. Kota likam na biso. Biso ndeba tuto bomeli mboka. Biso. Papa webi na tien général ponani. Ponani. Pona ba collègue na ngai. Biso to bomi mboka makasi. Na nini? Papa. Église na Nzambe faut c'est l'exemplaire. Église na Nzambe faut akasa la différent na bar. Mais église na Nzambe lelo ndenge mo na bar. Oh ndenge mo so web. Ndenge moko papa. Na église. Na bar ndenge moko. To bengo nganda. Na église nganda. Nganda. Ndenge moko. Ndenge moko.
L'église est comme Nonganda. Église na boîte ndenge moko. Oh. Na ndenge nini? Bar kuna abimisi ba bafle libanda. Tout. Ndemba Robinho. Tout Robinho okomatanga. Lelo. Koto pe église asi ba bafle na ye atalisi pe na ngambu ya bar libanda. Kumama ye tinanga kumama. Tala désordre. C'est une église basta mende. Akotondisa batu plein na balabala. Mutu kelongwe kuna eko matela batu babenyango mokano nzambe te. Kibuzoba. Oh. Poyo yebi kesa nzela. Pourquoi yo mwana na nzambe ozo raisonner? Église batu batondi plein. Na kati place ezati. Zonga ndaku. Oko samela na balabala te. Ya kitoko te. So ba yebisa ko yebo nzambe papa yebo nzambe te. Yebo nzambe te. Gentini akanga. I papa Gentini ba bar na église. Wana po yo église na bat bazana bango ebele te. Na lobela pona des autres to tchena mboka. Bino basala nzambe. Biso basala nzambe. To tche des autres makasi. Papa Gentini. Mais qu'est-ce qui fait que non na monete ndeko moi musulman zotemela ba musulman mususu. Ndeko moko ya sango zotemela ba sango mususu. Kaka bino ba pasteur. Oui. Tambi mana télé pasteur mususu zotemela mnene pasteur mususu. To so ba vision ya mabe ya salité. Ya lukuta alors. Papa. Na mosala nzambe mboko. Na wera ba ka eloko moko. Na célébrité alors. Oui. Mais mosala nzambe ko ça n'est politique. Te tikela ba Gentini ngobila. Tikela ba ngobila basala. C'est bon. Le 11 août aux Anandjili, campagne séminaire biblique. Séminaire biblique, enseignement biblique. 4e édition. 3e édition. Pour nazabe makasi na ko enseigner bana na nzambe. OK. Makambo nzambe pesa kangana ona tangi kelasi. Kuna na théologie esengeli pe na enseigner libota na nzambe. Okay. Ozana mwana yaki congé awa. Yebisa ye séminaire à pasteur lité à quand le 11 ya 8e mois le 11 août na njili na changu na quartier 1 billet 3500. Où t'es bien le séminaire? Na consommation. Oh ma kamtoko mona bilembo suka ya fin du monde des omonana. Eh bien voilà, pasteur Teakanda, on est en train d'atterrir, on est à la fin de notre entretien aujourd'hui. Mutuambongo ebele. De Panama Patrick Boyimbo. Papa na Shaina kuna na Paris. Mosungi ya nzoto na ngai. Mutuambongo ebele. Papa, sembola loboko. Soki yo sembolite tala koganga ya boy. Batu baso pekisanga balobi te koganga ga lisusu boyete. Ba mo nti mutalibo. Baso mona nga lokwa mutalibo ba misusu balobi ko zwa maladi. Mutu ambongo ebele Patrick de Panama Boyimbo papa na Shaina. Tika miliki na nga lobe komela nga na ndaku na mela pona ko batela santé. Mais wana zote eliki pa nzambe to komo tsa eliki pa Patrick de Panama. Papa na tche eliki pa na ete. Akoki pe ko sunga ngai. Na sengi montate. Oh nyonso nzamba ko pesa pe ngai papa. OK. Téléphone peso tungisa ngai. Bande konango boso benga. Boso lukanga mingi. Téléphone ezo sala lisu kitoko te. Vraiment bolimbisi. Na lobi te ko somela nga téléphone. Na lobi ke osana poso solo la ngai moko benga nga téléphone elekite. Bon, soki ba somelo téléphone. Et ko sala peka ma bien. Et ben voilà. Koko dema. Soki na su téléphone. Dieu donné mouya na Italie. Bibi Chiboucle d'or na Lyon. Anima ya mama na héritier Manuela kuna na France. Na bosanité. Oyo nani. Mwana na biso nani. Kitambala Aristote. Tata Pambula. Rodrigue Kimoke. Groupe Chrétien Gloria Band. Lisanga bana nzambe. Ba nyonso balandi biso. Tozape batu. Soki libako ebetisami. Bolimbisi pesala kabi. Olobi na bongo senga bolimbisi. Ezalada po okoko kangisanga pe. Oui. Yo le kinga na mbongo. Esenga po kangisi mutu ba yepe ko bimisa ye. Oyo so kangisa mutu bato abimisa ye bazati. Mo azolobela nini? Mutu ba azolobela nini? Na loba kapona loba. Bolimbisi. C'est bon. Kokodé ma voilà, on est à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Oui. 089 78 37 29 plus 243 89 78 37 29
ba nyonso bo pamboli ngai botala ki condition ndeko na bino azo vivre yango te opambola kinga ne lamba na chemise opambola kinga na sapato to peloko ya makolo zambe na ngai apambola bino eza bolingo bandeko na biso baza libanda oyo ya batondisa mina mawa makasi bazotala bandeko gouvernement ebimi me bazo se retrouver kaka ebimi non te gouvernement premier ministre ebimi bolimbisi pardon mokonzi ya sika ye me bazo se retrouver kaka te bazo continuer ka musala babandeki kosala kala ya kosouffrir ya kotindela biso biloko bazo continuer ka kotindela otindela kinga chemise otindela kinga caleçon otindela kinga soutien tika nzambe tata apambola po bango bakipaka te lokwa naza na problème bilamba nata bazotinda na basoutien nakopesa ngo nani kwa mama Emily Nzemba motema tous pepele ya mbetolo merci à mama Bibiche motema fio tuomo merci beaucoup à mama Liliane Chamuna mama na biso moko mama Liliane Chamuna merci beaucoup à mama Monique Kwangu Nzaou merci beaucoup à nos condoléances à maman à l'épouse de Didier Massouk qui a perdu sa mère, mais nous présentons nos condoléances. Non, merci à vous tous, vraiment, je n'ai pas oublié d'autres personnes. Barcelone. Barcelone, what? Oui, Barcelone, on va escroquer mon aïe. Non, non, parce que comme na souka émission na biso. Barcelone. Comme na souka émission to kolobela prochainement. Oui, papa. Émission ko ya to kolobela dossier à Barcelone. Nani azwaki mbongo na ye pourquoi? Pour le Clément. Pasteur, to ça banquet to yeba. Nani azwa mbongo à Barcelone wana semaine prochaine ceux qui vous en ba preuve. Ceux vous en ba preuve botindel biso pour que ça la magazine to ça banquet. Oh papa. On a vie bien. On peut escroquer Barcelone pour nini papa. S'il pasteur on a la fin de l'émission. Makamant tozon il a une émission prochaine to mener banquette to yeba nani azwa mbongo à Barcelone. Est-ce que c'est vrai ba melaki Barcelone? Oui, c'est vrai. Et bien voilà, c'est parti le point final. Cette émission se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup Coco Dema. Coco Barcelone mbongo pona nini? Esili pasteur nini esili la. $12,000 papa. Papa, esili. Dola ndela mbongo pour Barcelone abaki opesa ngai $2,000 a récupérer 10 000. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyoso Kilongo TV bisous bye. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa Septande. Alors Maringa Septande, FB International. Nakasavubu, La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts,
International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani ya Mais on continue suki. Papa, on a continue suki. Oh, Papa, continue suki. tu n'as des fils. On continue suki. On a comme si on a bandi, papa. On continue sénat, mais c'est pas du tout. On a comme si on a bandi. On a suki na mama, papa, continue suki. On a suki. On a suki na mama. Tout à fait. Papa, on a suki. Ça y est, maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama nangai. Tala produit sali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la dans société. Et quand il suki ko nyongai, na sala ko suki na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, Tanti, j'ai une fille au point où il est levé pour dire c'est la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala, bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la